Ozamona mobali azo ebisanga bongo. Ozamona mobali mais ozali boye ndenge nini o toke nga na za epa na nganga moko toke tolala na epa na ngai boboy. Tango azo ebisanga yi azo simba ngai partout. Mama mukolo akozala âge moko na mama na ngai va même mukolo apepa mama na ngai. Abana basala nzambi tumbe yaka mingi. Bolanda lisolo. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokontima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo babena na makomi Jésus-Christ est sans pareil, il est merveilleux pour nous, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Shalom. Chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, qui vous présente cette émission. On est dans des fêtes, pendant les fêtes. Réjouissons-nous dans le Seigneur à travers ces cantiques. Et de retour, je vous présenterai mon invité qui est déjà sur ce plateau. Je demande à tous ceux-là qui sont derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Des retours sur ce plateau, ce cantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui aiment le Nazaréen,
à maman Betty Kokele, à maman chérie, à Nekab, ma sœur, à moi-même, depuis les Issa, je t'aime bien, de l'amour de Christ, pour avoir Pagui, Laval, à mon papa, mon grand frère, donc aussi Lauriane Lavala, que le Seigneur vous bénisse et les enfants. Je dis des big salutations à maman Foratabo, papa Caïs, à la famille chrétienne, à la famille nazaréen. Au départ, je disais, je suis avec le bien-aimé. Il est déjà sur ces plateaux. C'est le frère Nathan. Frère Nathan, le fils du pasteur. Il a fait mémoire. Shalom. Shalom, maman. Bonne santé. Non, santé, ça bien en Golo ensemble. Il y a une technique au bandaka, mais les menés tous au banque. Na banga te. Émission, elle qui bien. Oui, émission, il est qui bien. Donc moi, je suis ACP là qui n'est pas bête qui tu veux bah na pour nous bien beauté. Bis encore. En tout cas, bon, d'une de la bonne soirée, même où nous, Kabéati dit Binatan. Bon, du mouloa, justement pourquoi Mila, bana bien moujoum banzambi, pour soutenir Balédi Bab, moujoum bon zambi. Parce que vite ya Balédi Bab alliance di Balédi Bab benzanye nzambi mwene lukuna ke no sangato uju bang uju lu atake pinje bana aju mwanenye mujilu ju kote uji papa wendo wabunyi uju lu ko atake pinje bana waluka no mwana bana bene uju mbanzambi ji empe malumai takana bunyi malumai tabunyi fo mambana ba bene uju mbanzambi donc nyindo la mbonyi bonso ba bonne fête belé nanani bon abandina na papa oyanga moko papa Jean-Claude Tidibi joyeux Noël maman nangai donc balik nanga tout batunyo so bazolanda ngai na pesi bino ba zamba koti biso na anesika donc eza luku donc eza petite luku mwezo ngaka panza parce que belé pokoti te belé batiki biso voire même membre famille nangai moko à côté mais c'est toujours la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a au quota? Tous en les 24 étaient. Bon, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Dans le quota, dans le amen. Merci. Place au Soukaki. Oui. Ok, bon. La suite, il y a témoignage. Soukaki na place, il y a accident. Ezaki ke tant na utaki ngomba ko bunda na bandoki o yaki na bandenga ya ndeke tana zongaki nazwaki tant muto azonga ngomba faut se reposer na négligé kisko eloko nzamba lakisa ngai na pongi tana na monaki donc na ndoto na moyo wana lalaki monaki bazo donc bazo sans kobimate donc pona bima ou bien na bande activité moko boye il faut na tisa makamuna prière c'était prévu que tozonga na ngomba pona kosisa prière ndenge to sololaki et na nzambe pe na muninga na ngai ne tozwaki ba engagement tozwaki engagement que non faut nzamba sala biso mam tozoluka botala mutu makasi oyo na ekotela kingai pona koboya kolanda oyo na monaki na pongi lolenge moko nani Saul nzamba tindie ye ayebisi makoma kende osala bo Saul ake asali makambu mena ndenge na ye a respectaki liloba nzambe te pour comprendre bien lisolo wana okotanga na Samuel 1 Samuel 1:15 pour comprendre bien ndenge moko pe na ngai tana mwana kibongo na lamuki lelo naza na nini mendoto na mon lelo donc naza na choix. C'était prévu que na moi quelque chose eza na poche en tant que soki na sisi prière tema to bando liate na ko sala moi loso wa biloko bongo sikoyo après quelques minutes appelle le koti muto appelle le kota qui ezaki ya mutu na yebi bien aki politicien benginga ke na yana sane course moko boy mais na moni ndoto ke na bimate na boye ko to sa ndoto na ngawana ok nzambe mutu sana bimate
Donc, politicien, bon, en fait, nga na landa kinde moi mike wana sur $5 ou alinga pesa ngai. Na zu ngai presque donc na kenda ki à partir à 14h na zongi butu azinga ta ebele. Pesa nga $10. A $10 wana bena na kufa pour na $10. Bota la siko. Tant na komo zonga na utie pa ya ye politicien na komo zonga na kuta ina ba criminel. Ba kumia na kuta na bango ndenge nini. Ezali pe mbala liboso po mwana nzambe po ebaka soza mwana nzambe osambela pena solo. Nzamba ko épargner yo na makambo nyonso ya mabe. Na sens nini. Soki ke miyibi ba komona ote. Oyo ka ba yibi voisin na me yo ba yibi ote ba toucha te loko note. Ezala ka nzambe nzamba épargner ka ba o ya ye. Te mazama épargner ka nga mingi. Na ba accident. Mona ba tozo kufa makambo ebele ba maladie ko to grave na famille te na Kishasa. Nzamba zo épargner nga makambo ebele mais na comprendre ki te jour wana. Or que ezaki pe ponza mala eksana ke non, il faut na yo kakaye. Na kei nga na monite mais quand nzambe wana nde muto ebisana ke non, ba tomo bazana sima nao. Tana leki. Ezali côté ya munga fula, na triangle. Na leki na yo ki motema na ngai ekomi kilomba la moko. Oh, mais nini yango? Ezaki na mbangu makasi na 23h. Motebi setala na sima, na tali na rétroviseur na moni mutu kezo la ndanga show. Mbala moko ba ebisa ke eloko na baza batu mabe. Moni soki nzamba si averti yo ke batu mabe baza na mungu na za na sima na yo. C'est pour ozal déjà prêt pour na kobonde bitumbango. Tango na yebaki et puis so nzamba zo ebiso likambo ko dutakate. Ana sala moi doute. Akomo tambo esiko na vigilance na otala bato bazo ya na sima. 23h wana to 15h. Na okende maki mutu keza mbangu koleka moto. Eye wana kote ya mir moko boy wana. Na babenga kango are akombo kimingai armée. Avant ko koma armée zana mir moko zamni na place wana. Bato ne ba marabatu place wana. Aboto laka ke so sa mitu ke so moto. Bakalaka baboto la buma bato wana. Ngato komi wana ba ye bakalinga liboso. Fente bango boy na kimi. Kana okima bango balaninga susu bakale balinga siko ba batu tanga ina kweya. Na se ya moteur sa te telema. Pe na résister te. Na koma osala makamonye eza sungai te. Te na telemi. Na bloquer moto. Na tie fungo na poche. Quand on a bon moteur, on a banini. Soki ke baza na munduki. Na opesa bango konta bakina moto liba mabo mangai. So baza na ngote na opesa bango te. OK. Na bosani ke machete za pe munduki lisusu eboma bato. Tango bango na telemi na kiti déplacer na tem suko place ya kenon soki bato bazo ya na zala neti na mir boye na mona ilo onyo sezo ya liboso na ngai. Mutu kamoka munene kufaki pembeni wana. Batu o basirvera mutuka wana bazaki na kati ya mutuka wana mutu wa mutuka wana azo banga pe ko bima ba o babimi bazaki 5 personnes na kati ya keti yango balata ba veste 3 baye ko attaquer ngai en fait malheureusement bazaki pe ka bandeko na ngamoko baloba pe lisusu balobi na chiluba azo bake ujuke boko fo ba moto ngabike mais moto eza abinote nazongisa bango na lingala o Nathalie moto eza abinote tango wana o pesa contact bake batimi na moto pourquoi nazongisa no na chiluba te po baboma pe moto bon tango bango bazo ebisanga na chiluba nga na be na répondaka na lingala mais na yoka ki bango pe ba comprendre que non na muluba ande ona bango mais te makta mungu na zo ya mungu na ko ya na ndeko no propre a éliminer opé muna yaka na basanse belé donc mutu wana tango zo azo ya na esprit mususu eza mutu wana te okukanisa ke ndeko no moko bonde azo salo mabe OK no mutu esprit eza na kati na ye nezo kide po asalo mabe ko ngada na ibiso ba OK no ngai mbala moko ba ye nazaki na bona nazaki na ngai natali siko
moto me bisa tombola loboko pona sala kine timo résistance moto tombola loboko na bando luka na ta la position na bango pona yeba bana mundu to baza pamba baza ki ma raison baza ki na mundu kité baza ki na machette mi balé na ce qui nzete mais ils observent nga a cicatrice te ma écoute déjà betanga iloko na a sko moto avant ba betanga iloko na a moto isa tombola loboko na o abutu quelqu'un abutu ko ezate na omona ndeni ke bazo machete zoya tomboli na oki pa awa cicatrice etikala cicatrice ezali cicatrice ezali tout kota ai cicatrice eza omoni cicatrice eza mututu eza awa tema ke nini ezobenda na te eza awa kota ki awa encore frère Natasha alati pola baxi tricot après wana na motema yebisa tombola lisusu wana sikoyo ekomaki neti esprit nazalaki songa te tombola lisusu mosusu elandi pesa contact boya sikoyo boyeba te nzambe oyo autilisaki nani Samson oyo apesaki ye makasi nzambe wana aza vivant akufa te botala à travers baprière na ngai nakomata na nga bangomba koluka nzambe eloko nzambe asali na ngai apesi nga sikoyo makasi ongo nga moko na tiki depuis na botama nazalaki moto ya mobulu depuis bomwana mais natikala kobunda bitumba ya boye lisusu te ntango nazobunda nazomioka so ngai te ntango sikoyo bango bakoma de a 4 chauffeur atikalaka ye moko na mutuka anga dere mpo bakima 4 baye na machete na nini abeti nga susu eloko awa libende wana izokisaki ngai na cicatrice moko temake nzoto na ngai ebomba ya pena mingi bacicatrice te ya awa elongwaki tema mpe ezali na elongi na mokolo mpe na ye na bacicatrice na bandi kobunda bango bayanga bakatanga kaka na bakatanga mutu nzambe apesi nga makasi na kongobeta bango sikoyo nga moko ata so na beti ka mutu efo akoya kaka so na beti mutu fo akoya kaka banini wana na tombolaki moko azalaki pena makasi koleka bango nyonso tomboli na bambie na terrasse ana obondo nazomiyeba te makile ezosopa na ebele na ilongi na nini me na obunda na bango na bundi bato wana soki balingi basala opération basalaka opération wana dans 3 minutes ou bien 2 minutes et s'il faut bazala ni moto baboma yo bango bakende mais tobundi na bango presque 7 minutes à 8 minutes bitumba nazomiyoka te nazolemba pete nga moko na bato ebele na 4 personnes nzambe pe amoni bongo mutuka moko bozoya bon ya kaka kili ya nzambe na kati ya bitumba na makasi donc moko pe akenda na mutuka batika siko 3 mutuka moko bozoya TX bango babule la police nde ba kimiki mbambango nga pe na lembaki te na lokuti pe su libanga na panzi parapluie na bango ya simona na panzi bango bakimi bazebisa ke kendo lia so so pembe na chiluba bazebisa ke ndaku kaja nzolu mutoka bazebisa ke boko kite nga na tika na moto nanga moko na za envie eloko kokamu tasiko tamba yebisinga bongo bakimi nga pe na na panzi parapluie na bango bake parapluie ko pasuka mais nga moto na itelema kutu mutu so nga ke na buka pasi babuka ka nini wana nini ya moto wana nini wana babuka kango boy po moto ekoma tout droit po badima bakata batinga badima bakende moto mo azokende po bona ko na bando comprendre tende na ketindika ina moto zo bazokuya bando comprendre te tamba kimisi ko bongo ngana tikali wana otara makila mutu ka pe oyo yaki ekimi bota leloko election yake no nzamba zaki nanga pena nzamba bundenga bitumba wana tango mutu kwane ye temba TX za vitesse makasi ya yeleki wa bango kutu mutu kesi eleki nde bango bakimi bakoti na mutuka bademare nga pena na panzi me mutu kesi eleki ate nzambe mutu abundelaki nga bitumba donc place na nga nzamba replace aki ngai nzamba kota na nzoto mutu koti boyo bato bakoka suti yo te eloko siko na komprenaki te ke na ninga za déjà jour wana be bakundanga kala tango nazoke la police ezalaki pembeni na se wana bato bayibi koto wana bayibi bien avant armée eza na arrêt moko bozolanda mais na arrêt wana la police eza wana
mouvement nyonso esalema makele nyonso esalama la police bando yoka tema bayebi ke place wana na ba air wana bato bakufa kaka tout comme babotoli moto na komo zonga sikona na police wana na otindika moto na malembe nazaki na pota na lokolo na mabakila awa nakena na komina la police wana otindika moto kana komina la police wazes chef de poste azip sanke ozana nzambe yo ye na moto na yo ozana nzambe parce que chaque jour place wana ezaka ebembe ou bien babotoli ebembe ou bien babotoli parce que moto a résister ba kubuma ye ayebisa ozana nzambe vraiment amisa te folala minga na hôpital wana basalinga ba soigner ngai esili na tongo nango kana butu même butu wana laki na hôpital te aki wana kutana na camarade c'était prévu que na butu wana tokende na ngomba ngana camarade nanga wana kuti bo amana nga moni ya minga yi asari oloko pe oyo komelio tango yo ke nzamba tia ko lekisa ngai na ndoto alali peka bona motema ke ezaki tan repos poto lala après tokende na poko toke ngomba tokende clôturer prière aso nzamba lekisa ngai moni nga oseli accident makasi na komo ya kotalo na hôpital metalande okomi ayebisa makampena nzamba lekisa eza solo to sambeli wana totali air tozali ya 1 heure désert to lali to sambeli kana ndako kipai peso ba pota te tema penza balongoli nga na danger moko boy lembaki te na sambeli 6 heures nde na zwaki pongi na lali moto na ngeti kala kina la police wana nde na kei na zui atongo nango na kei na zui moto na kena ndako après wana kosambela kaka après na bando to zwaki pe moto moko boy abengaki camarade na ngai azaki na kaya malade c'est prévu kosambelela ye tema ki ayebi ke tozaka un peu fort na makambo komata bangomba kosambela to bando kende to ya epsa ke na nde ya bo photo kende ngomba to sambela mutu boy mutu ana bando fanda kote ya campus to ke wana to sambeli tango pe nzamba sungaki ye ayokaki bien après quelques jours na bandaka kozala en contact na papa na makambo nyonso elekanaki papa pe atindaki nzambe na liboso makambo nyonso elekaki bien bapote kaukaki na belaki pete après quelques jours toya kokota na moi eloko moko ya mabe elekanaki antanga na moninga na ngai wana oyo tobando fanda na ye bon diable te malalaka te moninga na ngai aza mwana pasteur te parents na ye abat mo boy mama na nda yeba alinga nzambe mingi papa na bango ayeba apena nzambe mingi te masanga biloko bongo ye sikoyo azaki pe parmi bana kande babima na libumu bazaka na destination na bango mutu na destination na ye ndi alingaki pe nzambe tukangamaki na ye mais satana pe alala kate aye wana achaki donc to bakala biso nyonso esprit sikoyo ya basi na mutu taki pe ba jeune okomaki mwasi moko zo kolinga yo sikoyo tanke tozaki pe déjà to komesana ke pe na prière soki na sali likambo nyonso foka na prier camarade na ngai kutai na mwasi moko ayebi no a fiancé na ye ndenge siko tozalaki na ndako na époque beto na biso tolobaki no muto kobima na mwasi ndako te na beto na biso na ndako na biso wana pete ngape na iba likambo te voir que camarade asalaki eloko wana mais ana yebaki te nde eloko esalaki non tosala neti mwa séparation asalaki yango nga na yebaki te so 3 fois après kana moni ke makambo ekomaki mpona kofuta ndako problème mpona ozwa kaka ndako mpe ya combien à $40 mpona kofuta ngo fosala boye zana moto ozosala et simba te blocage partout encore les mêmes série on appelle susu bazui négligence atie biso na yo bima ete na mwasi na ndako te asalaki yango te mais akoma pe na mobula basi
bon nakoma na tina na niveau na ngai parce que eza bitumba bana basala nzambe yo banda okeno libanda te nakoma wana eza naza na nzela te après wana camarade aye kofanta ngai tala bobo tokoma po tofuta nda problème to bandeli po yana masana omona tokomi négligent na makambo ya nzambe parce que biso bana basala ya nzambe eza ndenge nini yake moko bo se concentrer moko bo ozongisimo moko eza mongona sikonde muto osala ke yo ozala kaka na bavi moko boye ya distraction ba mona ka na caché moko boye bato bandolo baka tala basala bana basala ya nzambe nini nyoso wana pona koyokisa bato basala alliance na nzambe soni parce que soni ya papa eza pe mala moko bazolo tala muto zo ba nzambe ezo lokumu ya nzambe ayinga ba baby sango à travers musali na ye tala ba bana bato ba mbenga ba basala nzambe tali loko wana mi na kuma prière na bengi papa na yebisi tala boy to kamona na camarade ebimaki na moto tant camarade yebisi ngai na kuma spoil na yebisa ki eteme na kuma ki mpe motema kilo sala kilo ko bokwani biso to sola ki ne boy kutsanga pe mo elo kilo ya bitumba na mikai na ko milango ndamu to fandi kaka me siko passe ndé ko maki makasi maki mutu moko boye kana ngasiko maki mutu moko boye aki mama ngai maki antake client mama wana tango na machina moto na ngai akomoye bisa ngai Zokande azaki mutu wa voyer ya diable. Te toyoka. Maman tu fani toyoka. Zela non pardon. Na ta ko memanga bongo te. OK bongo te. Beta lisolo toyoka nano. Après envoyer diable oya sima. Lisolo jamais vu que zaki envoyer diable. Beta no lisolo na to ba mama na amati na moto tokoba. Nyasa ya bitumba mulili mere. Alingaka kaba détruire biso. Bitumba nzoto pesa la ka. Oui. Na ba posa na yo. Oye ba keno izaki pena bitumba mulili. Beta no pona oye. Lisolo yango na kena. Après maman na memi na moto. Maman na atake ngai comment on a une pesi comme on a ngai. Fanda ka na fanda quelque part avec na même quartier na Lemba. Ye pe fanda ka likolo. Maman azaki ye moko. Ba na maki à 22h. Tana okende na ye azebisa ke akomo simba simanga na nzoto. Likolo motonga na okumba na sa. Te bino bato simba bino kana nzoto. Yesko akomo simanga kala kuto no kanga bino ka. Wana sikoyo wana ezapo wana c'est normal moya ba so babanga akokanga bongo. Mais yesko na butu amo tanga simanga na nzoto azo simanga ko tsanga pe na mako na bilamba. Na bilamba de. Oui, na bilamba mama wana azo ko tsanga na ibi très bien. Oh, isika fandaka. Aizo ko tsanga bio na mawo na bilamba. Tala ko tsena na bandina ya likolo. Oloba itende. Na lobaki na merde, on comprendre te eza nini? C'est ça yo merde, moni envoûtement so ngeye la yo. Par exemple, tala nanyo na Isaac. On doit comprendre. Avant na comme nanu na pesa nanu exemple ya Isaac. Isaac tellement ki azaki na Nzambe. Ndo mona ki ba piège no so ba tchela ki ye. Moi si ya roi olinga ki aluka abebi sa réputation tellement que mutato amuli bezo mona déjà Joseph plutôt Olim Sangai. Joseph comme na moi c'est roi ndenge. Joseph Olim Sangai. En fait tant moi si roi Monique azana bonzambe na kati na ye. Moni mwana nzambe mona kaye. Ba mona kaye pena bo telika mwana nzambe. Muto aza misu minai. Lechi bandoki akomona ke waza mwana nzambe. Akolunga kaka atindele mutu moko boye pour détruire vie na ye. Nde mwe batina Joseph moi wana mais tema ke nzamba zaki juste Joseph akimaki mais ça tana po atika na épreuve atika ki na ilamba na ye nde mona ki makamyo so komela Joseph boyebi lisolo ngo bien kana nga siko maman na tango bantanga bando simba ngai na bise maman mais nazo comprendre soutien ozamona mobali azo bisanga bongo ozamona mobali mais ozali boye ndenge nini toke nga na za ipa na nganga moko toke tolala na ipa na ngai boboy tango zo bisanga yi azo simba ngai partout mama mukolo akozala âge moko na mama na ngai va même mukolo pepa mama na ngai sikoyo natali non eloko eza juste te mati fani ko bossa na teke toza
bana basali nzambe na bana basali nzambe bitumbe yaka mingi bolanda lisolo mama wana tango ko mosi azo simba nga pena partout nga pe antake mobali pe na kimzoto moto boye bon en fait ozo lunga résistance ko yokomaki moko zo voye komi okita voye zakino ya komata likolo ekomokita moi faiblesse mo boye komi okota ngai na ndenge na tadi boye non tanto avancer na mate ama ko profiter Ama zo proposer ngata moi que na temle que minga proposer nga que non appelle sur quelque chose. Non ils a raté. Sikolo botala le onzamba sali. Ndesi ko na ko mo rebelle siko na bando mi oka souté na bando ti sentir pe souté tant na komika kana tant parce na koma na tant mo ba faiblesse. Ba te na ke na ko so suna ndako epa na ote. Na telemile mbala moko na kati contact na telemite okitaka ka atambongwa opesa ngate. Deba na mama boy mama wa pere ozaboy afinga ngai ngana memi en tant que client me makamyo zo apozo finga ngai na tala pe ete na balusa moto na kinda kumi na ndako na bengi papa sa bitumeza makasi kanga manena nzambe ko bosa na te fosa mbila mingi tanga bible mingi wana nzamba conseil papa bando pesa nga mingi après wana bitumba wana biloko wana ko minga 3 fois po basere moko boye ekomaki eloko wana na sala ngona volonté na ngai botala po boye bapeke volonté na za volonté nzambe te yo kozwa décision ke na osala likambulelo boboy mais nzamba alobi ka décision wana a changer ngo yo ko sala ngote volonté na ekomaki oui ngai ezaki sere moko boye tuzaki na baninga na ami balé wana eza mo exam na opesa ya mo elekai mo kala tuzaki na baninga na ami balé ngana yebaki te baninga na wana yego yebisa ke non tozana mwana mwasi moko boye photo ke tola ne pa camarade moko boye 3 ndene tika bandumba ya bablo wa bongo ngape na yeba kitaba yeba yebisinga ngape ke mutu nzi decision alelo ngape na akende na ke boye botala ndenzamba osala nga confusion na décision onga mo na zwa ki na bomoto to komi na butu tu yaki na butu liboso aleki esili ya mibale aleki esili ekota moko te tolalaki biso na ndako moko yaki siko ke balali boye bao baza boye yaki teke na nini te na ndako masi moko bino so boleka wa sikolo oui sikolo botala eloko yo motasuka ngai tamba ngo baleki na tourna ngai ne eloko siko na comprendre que non nzamba sa na nga mission à partir ya eloko wana. Parce que j'étais dans le mouké. Bah, sérieux, Anna. Quand on a sur l'équipe, après, on a pessingaï. Passe. Clé. Bah, pessingaï, nino, préservatif. Après, on pessingaï en go. Madame Moko, camarade, à l'outil qui t'a dit que l'homme a moisi wana. Alors, nini. Azaki ando sur la cabine ba il était na nyonso za na kati ya nini wana ba bi on na nyonso mo bon on ezaka na kati ya simba wana atomboki mbala moko ngai boy téléphone na bongi boy na mona téléphone ngate ba mbona ngeza na kati akomo tomboka pena ko incompression koti moi c'est pas moni bon bo kalifanga moyibi et suka wana incompression koti moi c'était esili bo mo benga moyibi na yibi moi swana te nazaki na décision ko sala na fandi sikon kato na ngai ne maka mobozo ezoko mandenge nini après 5 heures on a na ko pesa mbongo te parce que c'était prévu ngape na pesa mbongo na pesa mbongo te ngane mzana na cabine munene kuleka bango nyonso na ko pesa mbongo te parce que na yima mbwana te wakoteka ba opota na siliki na kei na ndako après que moi parce que nazaki na habitude ya kofanda na papa kosolana ye ouais ça comme exemple wana afala ina papa na betela ke lisolo oyo apa ibsa te yo antake moi musala nzambe ko epanyo na makambo ebele mais ezala vigilant zonga na kule pa mama na zongi e pa mama tan nzamba telemeli ye bon atele akoti na kati na ba mama ebele ba bimana ba jeune mama makambo zo salema na monde na mita oyo incroyable. Normalement, ceux qui peinent que ça na bonzambe na kati na ote, ceux que ça na eloko moko dans en fait na ko baka que so ça na semence du serpent, c'est que yo ko sala nyonso ça. Ça appelle sumo. Normalement, ils somme ya makasi. Comme maman. Oui. Elle est somme ya makasi.
Ouais. Normalement, on parle même bibliquement. Quand on a bon mot, on dit que c'est la biso boy. Déjà ça na Bible na kati. Conscience nous est la Bible. La Bible. Oui. Nous sommes ko ça les gens déjà na Bible. Et puis zamba cho déjà na bon mot na yo. O izamabe, o izamabe, o izamabe. Avant que tout le monde en na classe, azo bando papa, maman. Nini wana. Eh sagesse mo izo kola malem. Eza na mutu mususu wa maman bazo abaje na onde. Bon. Pona ngai na yebaki te wana ya lisolo na ngame na yo na yo kaka neti wana tsona betu ekoma lisolo mususu na continue lisolo oyo ke fongola kam ke pa bandeko ba. Par exemple camarade moko na yebaki bien azaki na cabine na lemba mama moko boya azaki na bakisi na ye mama wana ayaka kochaka crédit pa camarade wana siko mama wana azupe numéro ya camarade wana po bando tindele ba minute kan dengezelaka mama wana azui va que comme o benga mwana batu yaka ote na crédit après ba ko lingana na mwana muke bon mwana wana ngana yebi très bien mwana wana ndo sala kabine na lemba après quelques jours mama na kando kabele ba mbongo ba $200 ba $100 mais suka mwana wana ba ko sacrifier akufaki donc ba ko beta lisolo na ye aya akufaki siko lisolo na ngai ezandeni tana teleli mama wana maman wana sikana tiki yake ngana zongi na bengi papa etsa ke non yo kanga maka na nzamba yebi nzambi tumba ebele po avant muto koma na likolo moni ntanto on batana ba escalier po koma tina suka escalier o lekana na ba étape tout étape nyonso na ozaka ka ba escalier ozomata lenga moko na biso après mama wana na kutani na jeune fille kana lemba na tani boye na ba 19h jeune fille yango pe ya ke so tani pe na boye o senti pe na ke na za mwasi abimaka boye ngako na bandolu ka mutu moko boye azaki na mwa quelque chose na ngai wa pesa ngai na ndo sala pe musala te on a ka jeune fille na yambango tonto pardon na telemi ta na telemi o mema ngai amati pe mbala moko na yebisi te matate ya mati quand to mo ke na ba 19h wana o awa ndeza boye pardon okopesa nga eloko te nini te yo futaka hotel to bimana yo kaka bongo natali bo singa na auto yebani te mais comment ku bandaka bongo tanzo ba zo simba timanga na mkongo detectika na ko simba nga na auto yebani non te mais uma safiti le zo bandaka bongo mbala moko boye nga bobo telemeli wana tanto sa na ideba papa moko ba telemaki wana pona temisa ki moto pa mo atemisa so mo ngane abona wasala te na loka moto moko boye fona sila naye mama ka mo boto za naye ando sala te na ndengo mati o moto mbang o ambola ke ozoke pembeni na tiko deba na mwana mwasi boye to sali par exemple 45 minutes à débat papa na tema ki na ari ma calculer ta moni ki ngana makasi na telemeli mingi akichuana akemala moko akine ti demo na ikotelier aluka siko moto siko tant de monde kota bongo na ndenge esprit bakenda siko batala bato bazana ba étoile pona ko botola bango ba étoile na bango wana parce que so ngana sala ya na bimaka na yeseke o ngana zo na isika o na ebite soki na ngana telema isika o lelo o ngana zo mona makamzamba zo sala déjà liboso na ngana na mona ngote pourquoi onzambe moko abike na zamo pona minaye ndi omonike ayepanye ngana makamnyo so wana mama zo na kitina mutomba la moko attaquer papa temaki na nini na re papa mukolo pe attaquer asani attaquer que papa ndiabo akomo yebise biloko abando yebisa ngai ngai tali boye mse mais moi so abandi liboma to ndene balusi moto atiki wana papa oui na tiki bango calculer na kena komito yaki non loin super lema na komi super lema na tali moto ngona ba are na mona ete na komo zonga ba kote ngaba pona ke tali pa na bango na kuti pona ate bango quelque part na kana ozonga na kuti ni papa ni sero ni fi wana bazate asi bali mo déjà msa wana mission na bango ngana kena kama après wana bitumba pe esilika te na kota na peka susu na kana lemba makamnyo so kota kana lemba fi moko pepe le susu lemba épolé hein yaka lemba épolé te son de ezaki milliers na zalaki donc fi moko boye kaka même mouvement yesiko wazaki na mobile na ye va ke bazaki na moi confusion hein bazo yokana te na mobile na ye wana
Maintenant yo mobile ya kiti fi ya tika yemba la futi ngambongo. Siko fi ya community kwa fi ya zakina kwiti. Akina masango, amelaki masanga. Akomolu ka siko ngai na community mobile na ye. Abise ye jamais na yeli akotika mobile na ngate. Abise apo ani to so la ka nde mukili na moto basolaka. Ndo sola e bongwani. Sikoyo voir que ba biloko na wana melaki c'est que ceux qui désirent ya kosala ba buzo ba en fait akomolo ka tsonga na eto sala biloko wana po eloko ba esenga ke nazala ka propre nazaki propre to na bando ko moto nazaka propre na ebite so ba bando zo kande abongo te ya propreté te akinde tol o ngana sana ngo me bando ko ba rashango po ba rashaka ba itola bato ni pas bana oui et ba ko mana mutu muso bo me ba rasho etol na yo ekei po mutu nyoso ebi na kati na ete Munga tolo bana boy mama Tiffany. Nzambe muto ebi motema na ngai. Nzamba ebi motema na. Siko papa nani? Frère Nathan. Obete biso ba kao longue belé. Oui. Ndeko mo tanga tuna. Bon yi ba ko isaka ete don nga zana banda botami mama simota bimana ye. Bon, encore pesa réponse ni. Oyo zaka l'étoile na ye. Na loba boy. Étoile ne kete. Na loba boy mama Tiffany. Ezali. Monde Zaboy. Seul Dieu connaît mon cœur. Na kolo baboy, mais on mate. Mais Nzambe ya lola. Wa kela mokili. Do bando botama. Bon en fait, l'apparence est aussi un peu trompeuse. Oui bien ngo maman. Tu as apparence à kimia. Ah, tam so ba l'apparence est un peu trompeuse. Mais le problème c'est quoi? Ngai moko na yebi isikani nazana Nzambe na. Non, yebi moi c'était. Hein? Na ko yebi so ke na yebi te ou bien na yebi. Mais yo ko ndimate. On a ndimate frère. Le problème yake let on so betelinga. Ya ba mama na ndimi ya jeune fille na ndimi. On t'a vu que nyonso na ndimi. Parce que question ezakaka. Yo zo garder kana étoile na yo. Ya volonté Nzambe. On peut sa réponse te. Te yango nda réponse yango wana. Ya volonté Nzambe maman. Nzambe kasi to ça peut te édifier ba Nzambe obeti par rapport à l'étoile oui obeti el boso ke ozaki na ba vie ya bulu ekele ozana mbushimai mais kuna po bandeka kolonga olonga jeune fille wana malgré butumba papa ezanga imna nolonga te molimo ozana kati na ande ezolonga ba bando bota molonga kaka oui azaka molongi mona Nzamba alonga kaka oui alonga kaka okutana donc na bambo yo na koya te eza te ke eza toza parfait eza na makambo susu oyo tokosala po moto aza parfait aza kaka Nzambe ye moko na mokili mais biso toza parfait yana ba mabe moko boye nga moko pe na nga be na sala mais yana mabe moko boye na sala te donc na cadre wana bato tsaka msupo koyaki mwasi msupa koisa msupa koisa te bon to kende bon à part wana mwana mwasi wana linga sikoto mais la série tiraki vous gardez toujours étoile nga kisima sikoto zaka na muninga na nga wana non so ntango zolikana bon nazo ki décision que de façon que ye nenga abimaki na mutu ngo décision nazo na obetela o ata ye mo so amuni ngo iza ndima pena na ye camarade na ngai. Parce que tant à tel boy, mais na yebisa que non, c'est pas pour ça. Et pourtant tant de se séparer qui n'a eu, avec na iska kete. Aïe pe na mbongo te. Je a te simba souté. D'un moment dans mon commis déjà commis des esprits. Ils ont canaté. Non maman. Ils a cané mo konana ni na Abraham na Lot. Hein? Ni avec yo kende boy o kuto ni magi ba recherche nyonso ya tikalaki nango me ngana bimaki mama Tiffany kaka na bilamba o ngana lataki bilamba na nyonso tikalaki yo tikaka oui na tikaki bilamba na nyonso na ndako na kendaki siko place pe na kendaki bitumba pe sila akate tana kei kutani na pasteur moko pasteur wana bon komu ko ngadre ngai azanga ndia papa comme ko encadrer ngai tango zo encadrer ngai tema pe wana to bandola la ka place wana ko jeune ko sambela ka place wana na baninga mususu to bando yemba na bango kutana pasteur ndenge nini e maka na moto na kutana muninga mo bola mie na moto azo yemba apena oki azo yemba kito apena ninga musique mingi na zape na yemba apelisu to solo na ya connexion
Ça te yaka na la présento maître nanga ke to ke a présenter na maître na ye. Maître na pe comment tu peux mettre na ngai na mon neni na ko la kisabiso ba directive moni ke muntu obi maye mo côté. Faut ka muntu mo boya la kisaye bobo. Nzamba tinda ka muntu mo bo po muntu na kangama na ye, po muntu wana a kinde pe liboso. Po muntu po maye mo ko zape un peu rare. Quand tu connais côté na papa to banda ka ko kinda ensemble au moins temps ebele wana siko na ka bona ile ana ndiko na muninga na ngawana travers loko na bando ndimaka prière kulala na église amalile yoko te église pe yake batongi te ka ba moto likolo banzo ba vite cheka ba bon rideau to sambila wana dimanche église koti mais dans biso to bandola la te en azaki na pongi so ya ba 6 mois na okata parce que les équipes obligés au kata pongi na minuit 10 désert et puis tant que tu bande ko sambela partie ya ba 20h to ke ti 22h après minuit to bandi 10 désert to lali na tongo be 5h 5h la muki 5h la muki OK au sokoli ko blagi na lupango batu faut sokola avant sokoli au bimi ko ke ndosala ba activité na yo et la répétition au yo ko sala répétition nzela ki bongo après ko vivre na papa problème ya kineni temake abanda abando tikela nga pécheur na oteya abando l'exception mamwe belé na mamwe tellement mamwe nzambe ai papa abando linge mingi après nyonso wana tokomaki na niveau moko boye nazaki na problème wana esilaki donc akina monyongwa batu te provina sitsango onga sona na nyongwa mutu esela ngaka pasi na motema na kosila na ndenge nini sikona talaki na obunda bunda esimba kate moyeni na kuzongisela mutu na monyongo naye na ebisaki papa ke ye papa na pona ebetela ke nyonso amsaka moni ngai na zaboy boy ebisaki bon c'est bon nga za mutu moko boya ko kubomba mbongo kubombela mbongo bien ezo mata malembe po ofeta mutu na nyongo naye ando pesa mbongo na ngai mais ando futa pe dim ando bosa na dim te so na zui 5000 na nyongo liga muke edim na ngai apesi 10000 apesi tali bongo na pesa bongo ya mbongo na ngai mataki mwandamu kuma yake no na zo nan patwana apesa mutu ngo nyongo naye apesa ngai na zo kina moto na zo na problème apesa ngai moi quelque chose on sait que moto pour to continuer après wana ayebisi ngai susu tano abano pesa ka mbongo dossier sukeli wana na zuma matanga côté ya cousine nanga moko boye felaki bani akendaki na matanga wana tana kenda matanga ezalaki na mutu moko boye na banda osola naye na téléphone na WhatsApp mutu wana azalaki marabu na yebaki teke aza marabu amona ka ne azokoma so tanga tindelaki nga voice aisaki olukaka nini na vie na yo ngai se non nde naza boye ngai mission na ngai ezala kaka keno na sunga fona sunga bandeko na ngai na bato libanda ya famille na ngai fona sunga pe na sala nzambe na musala nde ba désir na ngai yango wana ayebisi nga ke o akomo betela moni ba pasteur rebelle ba ya ba utaka ipa na biso tala masolo ebele mutu na zo betela ngai na nini tanga tindele nga voice moko bo voix moko bo ya mabe onje va zombie mais ça atuni que tu es qui azem ça que non yebisi en kombo moko boye ça bosani yango kombo ya mabe au moins ba pasteur o mona ka o baza bato ebele wana ba uti epa na biso atanga pe ba kombo te atanga ba kombo te ça ba pasteur ba sa nzambe ebele ba yaka epa na biso o miracle makambo ebele zo sa mara bato ebele ba utaki epa na biso okolo zolinga mama nzambe mingi pe ko tambola pona bisa ke amsa na nganza ke nzamba itize ngai fona tambola na liloba ka nzambe monde entier so na ngana loka epa nzambe yango wana eza pe parmi ba message o nzamba bimisa pona nga depuis na mwana muke mutu wana abanina ba conversation ya moko alongweni na wana kuna foya na Europe ndezana tindela ngai pom na mekoshi nao ni likolo ya mekoshi kuna na capturer yango atindela na WhatsApp
Alors profiter na personne na batum susu o ba zamingi ba téléphone surtout bato bazana no ba to ba surtout ba na basali nzambe na ba oyo balinga nzambe mutu so ati de téléphone diable à côté le pe na kati ya téléphone parce que diable ko loko ba niveau nyonso ko ba côté faible na nyonso ko tout akolukelo mpanzi moko boye bakite diable azana kati ya téléphone azana kati ya Facebook na WhatsApp. Soko za nzambe so moni ke eloko moko boye motema no epesi kilo so so nango to comme zo koti na groupe moko boye omona ngo bien te longwa parce que nyonso eza nzambe te iso na ngai bana zo matanga na ke matanga wana to bando kusolaka na Nigeria jo wana ke matanga mo mbala liboso na zongi deuxième fois na KI na tongo nango na kina bandeko na mo na kutana bana matanga wana na yesi ba mbotala ndeko o atu msanga mingi aza marabu ngasa ilanga kisi mama tifani monta marabu nso ezoleka na wana po ba ke mwana nzambe alandaka ka partout tala camarade nanga na kabwana kinaye yambe na 8 ans comme on est jampi aloti ngana komi de liboma OK ya loti ngana komi liboma mais ngana kuta na ete amoni ngana oleka na kuti bango na arrêt moko boya po kumba moto na kuti na arrêt moko boye amoni ngana oleka na couper na ba papier na maboko na komomi lobelanga moko ba papier on neti ba mbongo ba biloko bongo oleka na nzela atalinga na mutika kongolela yo sabaninga wazana mwana pasteur mais talani nango epouser po ke simba kisi wana ndoto azobetela ngai pa masawana pa lukaki ngai nakoma nanu na nini après nakoma place na ye nani tawo na koyebisi bandeko na yake no muto azotunisanga mingi kaka jo na yebisa bango wana na zongi nakomi na palais du peuple na uti matanga nakomi na palais du peuple appelle ekoti ya muto wana ozoboya ba proposition na zo yebisa ko na etelemela ki na bisete ngai ne aboye na na famille na biso nako kosimba kisi te donc epunde eza bona mwana pasteur na yebaka nzambe ndaza ligolo nyonso kisi kindoki amona pouvoir bazana na ngote bazana pouvoir liboso nzambe te yo zolo bongo ba pasteur minene oyo mona biso nde to sala bango po bako mo bazana amse wana bango mais on ngana zo limela aza waza likolo zela na ola kisao après quelques minutes muto na tindi photo tindelinga photo na WhatsApp na ngai tindi mwinga neti par exemple na ma campagne banda ko ya milai wana ba neti mwa za neti zamba na kati boye bakangi photo na nzete paipai moko boye nzete wana na ba paipai wana bilongi ya batu misu nini kuto paipai ba bingine bimi bongo tali boye tala wana mtuzo esala boye enyi msemisu na ABC ko na godi ko yo ko bangisa ngati oza rien liboso na ngai oza ni membre de famille oza rien c'est Dieu qui est tout puissant eza yote après wana na kati na bloquer na comprendre tende muto ngwa bando zonga azongi lisusu menace na ngai abengi nga na appel vidéo na mona ka na appel vidéo na yowana ngasi ko na boyaki ko nakangaki place na caméra na mona kaka babiloko moko boye ba mona babiloko banini bato wana ndibilo na mona ka bazamba na mona biloko na téléphone na bisie boye moni yo okomona ngate okozwa ngate azebisanga nini omoni lelo soki oboyi lelo nde na osalo visite na buto lelo na osalo visite de pana yo abela na ebisege omoni pona iba goza muto alukuta ngana za na église yaka ebisa ata na église ezele comme ke boza na force te za na Alex bino na ebiseke yaka okuta na oalekio na musika otelema te na ebise pe susuke kaka neto osola na oboye ezambala suka o mona nga sute na akati ka téléphone na bloqué amona ngate ndenge parce que na bloqué ki ba plusieurs fois azozongela nga kaka na bando comprendre te muto zo bloqué mais ni muto na zo zongelo na ndenge ni pour so bloquer muto pour zongelo faut ka muto a débloquer yo teli boy sana kendaki na moyi wana au boy au kende place na okenda bandal kizonga place ya prière sambelaki na sambelaki
nazongi wana nakia matanga natuni so papa papa ndeza boye matanga oyo yani ti matanga na ngai faut nazo appeler moi quelque chose oyo ya bosenga moko boye na pesa asenga ke 20 000 francs 20 000 francs ibimite mais mbongo nange za kebili on a pasteur na boye na alors eloko asala ki amabe shoka ngai aitizaki ko mwa lukuta akomoisa te savoir kende na otindo na orange man kende bobo na ke na fande boye na yebi ko petit sana ngana ke non ba otina moi quelque chose na ope souper moi quelque chose moko boye talaka na matanga pe muto akufi pene zaki pena proche muto na yebi tanto okola bango bazaki neti ba papa mais famille moko te donc akosinga na bengi te na zaki ma pêche ma bobo ya akomi ka manga boye ja lukuta tanke msala nzambe na banondi maka oya zolo bana nto akozwa zo imwa pêche ma bobo sili na butu nango na boya ko kendola na matanga na ina lali wana poke na tongo tana nazo na matanga nazo na mwa quelque chose oya ko metaki ngai pe pona za na isika prière de façon que ceux qui ndoki wana aye akuta ngai na sa prière pour so akutinga na matanga awoko profiter pona matanga eza isika banyoso basanganaka na ke wana prière na la na boke la na matanga na ke isika na sambelaka na sambe na butu wana na lali pe aozera mutu akomoya azoya na mona pe mutu teti lelo après wana camarade na ngai pasteur pe mbongo te pasteur to na tongo nango pasteur pe sango ngana ke matanga pe jo wana ndenge jo akopanza matanga bapanzi matanga esili na komozo nka prière na taki na betaki na makambo mbongo mwa kara camarade na nga oyo mona nga ndoto ya kenga na komaki de liboma kana même semaine landani akomaki nga na komaki de liboma tema akotana na baninga na musu na mona ki yetu zaki na natambo zaki na ibo isiko na oluka effort akomoluka nga siko ebisi baninga na musu baninga na ba omona nga te yango soki nzambe akoboya kolakisa talaka nzambe alakisa nga na makambo avant likambo ekomela ngai nzambe alakisi nga te ake pa moto na kutana na ekala ake alakisi ye epe nzambe wana akoti na motema na ngai tema ke nakola nango mpe nango kosimbakisi te nango kosala boye te nde na boye naza leti naza na je suis limité naza limité na makambo ebele pourquoi limite wana mwana na nzambe nyonso ana limite nyonso oyo bato mosusu basalaka permis mais tout n'est pas utile. Oui. Pourquoi? Tala camarade. Ngazamba lakisina yango te. Na bando se latanza zamba lakisana na ndoto à propos ya mutu wana ndoki na bando so na ya ngasa ya bakisi. Ana tsi na kanga photo na main gauche na ngai likolo nango na tindela ye. Après abisa ke yoko mutu ngisapona mbongo te mais na repeso nini mo bo tela ka $5. Eza $20 otya ka $5. Ngana oyebineni na osungo pesa. Ufo sepela nzamba tindelo muntu amalamu. C'est qui est? Tane ko découvert a muntu akisinde to bandaki bakara nyonso wana to bakaraki na ye. Camarade na ye, camarade ngana to kukutana na ye jour moko bo une semaine passée ya makambo wana. Ngako swana na muntu akisi wana ko bloquer mamunde ni kanaki. Amoni ngai azaki makolo. Ngana likolo moto na ke place à prière. Ya moni ngai, ezaki depuis tabana mike na quartier. En tant que bagel tout ça qui na sifflé moko to yokanaka ce que monika muto ya fi c'est que aza muto ayebi yo na yoki sifflé akimbango yoki sifflé wana muto ayebi ngai nde muto abenga ngai na doze na talisima ya moninga salinga sina amona ete tema ke to aide même mulili abengi li 60 na telem na telemi na hotala siko simo amonika muto asali boko na moni jampi ayo to yamba ntema to kutana ikala to yamba na mo cher osanga kini to sololi masa na ngai azo yebisa ngai ne chalela parce que nga defend na mona makambo so na moni makambo na moni siko ese réaliser tant na mona réalisation makambo wana na zakanisi na olela et pour la rami so batute na fanda kisikanga moko na osambe na mona siko munene likambo wana nandenge nzamba talisenga yango nam omona ma miso zoya masa na ngawana ndiye kumoyibisa ngai azuni jali la masa na ngai avertissement ko simba kisi na vina ote ata so kutana mutu ande nini parce que ayibaki ke abando mona pe publication na ngata na otala
aotala nya mamba ba star la mamba musique ba kosote yebisa mamba tala likambo na moni komi liboma okomoli kangai na nini wana na arena bango okomoli kangai wana omoni ngai okomo katsa ngai bisika nga naza nina komwebisa ba masana yake mutu ana mwana pasteur mbota la kesi makisi na komi wana okomwebisa nga masa ozati masa na kale okomoli ka ozo na couper na ba carton na maboko nyembongo ebele siko kozo simbila kisi yango ezaki po songa famille po sala soki ndenge nini po na famille ezala bien talika boye tango zo bisanga siko na otala lire muto zo bisela makambo ngo ngapema ya miso yenga na miso tema na moni na utaiki na bitumbango na sa mon cher katanan nzoto na ngai malili na sa moni loko yo lobi une semaine yango ekoki na otina bitumba ozo loba wana bakangeli nga kutu bainga na sala na nko menga na boyi tala izaki boyi na talisie kande na oto kotal sabino Nathalie wana Nathalie si lié pe aleli pena masa na nzamba lingio na comprendre na lota yote première fois na lota leo na zaki na yo na mutu na ngate na zaki na kopo na ote mais na moni ndoto aboy puta na la muki na simbi mwasi na ngai tala na eloko na loti masa na yesinga nini azambi tumbebele ne uzabosa bitumbebele kotika nzambe te concentre kana nzambe c'est moi place na kende aboy na kende boy place à prière place na za allo azaki na moto te apesa pe moto na moto mon camarade na moto mana ya kenda kina moto azokutana ete siko fale azonga bando fanda musika nda c'est bon ngande mana za na moto te tikanga ka sepa kama na mo bonala la wana o moto na pesi moto pe apesa moto na yebaki ya camarade na ngapesus na moni ete akoza la pesa mo retard lobi to kutana ye na meme na ketike sika za ete masa na ngai ko salaire te kanga maka na nzambe ndizana yo moko yebi père po bango nyo so ba père na ngai webika père ndenga zalaka na elo muso ayisenga ko yokisa personne te po yokosala ke ya bolingo famille mais ye yokisi ko personne c'est que ngape na fani c'est que non jamais na muso iloko bongo na yebi ona sana ya zanani iloko ya malamu yaka malembe iloko ya bo ya munene yebo non na répondre bongo ya kinga na zongi nakena sambeli tango na ngosiko ne afandisi papa na ngai ya molimo wana ngai seke papa ndeza bo camarade na nga amema nga place wana e baili kamwana na tozaki 4 jeunes garçons ko tozaki na ye ay to soutenir ba effort musala nyonso nzambe tozoyemba tozoteya pe lisusu place wana ton papa bando sala musala nyonso te mais ngai papa na nga aza pasteur petit titulaire na banda ko boye ko bimisa mbongo na nga muke na bandozo pona pese ya dim nazozo mbongo na nga ya muke nde loko sala nga mwa pasi ya ngwana nazo mbongo ya dim na pesi papa oto zakina ya atake pasteur na ngai po mutu nzuzo ko sala ke non tema papa na nga pasteur mbongo na nga ya dim na tindela papa na ngai na jamais ça papa na ngai ya nzambe te o nga nzana e awa nde pasteur na ngai fona pesa ke dim abando pesa papa dim kombo na ngai ko makinde nini muto apesa kimbongo zaki mwana ya place bakolo lupango mwana wana zaki neti gérant lupango wana na ina mama na ye akoseli erreur siko sala ke ngai na ye to sa neti mwa ko kabwaneza nini kama yake na pena ndenge mabete mais ngweka na ndenge moko mwa bien pourquoi aske na mona ka itiza ki lukuta pe lukuta ngo ya lenge nini ngambo na zaka kwa nini Alexinga na tango matango na contribuer na iloko moko te ti siko pe mbongo na ngai bisa mbongo na ngai uzala boboboy père azwa ki mbongo na ngai aitizaki au lié à pasteur azwa na pasteur spirituel azwa ki mbongo na ngai aitizaki ye en tant que papa rère asalaki aza musali nzambe na boite pe na ndimaka ye rère asalaki aike koyebisa nga lukuta akosio kosinga ye eza na malukuta mususu par exemple botala Abraham azoyebisa mwasi na ye nini azoyebisa nani Sara nini nani tokota na Egypte boy tema ke oza kitoko mingi bakoyoko ke bomanga tema bato wana balinga basi mingi ya kitoko tambo so bayoke oza mwasi na bakoboma ngai
yebisa bango ke oza ndeko na nga naza ndeko na yo nde potokota wana tozala l'aise omona sagesse nzamba pesa ki pona kokosa yaki pona ayebisa ye nini susu soki osali bongo te seke okosauve ame na nga te na meta oyo moto okosauve ame na ngai yaki mwanji ya moko boye de façon que non ko se protéger wana ya sagesse te en tant que moto ya mwa lukuta moko boba betaki ka ba égyptien ba yoka ba tumba que non mwasi na ye azaki mwasi na pas nzambe révélaki nani mwana pharaon aza nani révélaki que mwana aza mwasi ya musali na ngai ko simba ite ta ye penza ma révélé bongo azongeli Abraham yo muto aza mwasi na boko sibiso ke aza mwasi na yo te aza ndeko na yo ne boko sa biso bombo sa bon bobima na biloko na bino nyonso na mwasi na yo na pesi na mwana musala moko pa ko kosalela kusonga ye saka na misala mais bazwaki ba Jesus nyonso bango bazwaki ya na mboka wana babimi na ngo bazo comprendre mais sikoyo eloko eselinga passe na ebike mwa lukuta muso ezalaka loko eselinga passe ezanini apa ozoko sanga ya kosinga pe na sansini. Merci, tu as un sens au papa à écouter na émission eko ya, tu as papa caution na sens ni pasteur na yo ça là passe. Ça nga passe makasi. Ti lelo bosa na ngote. Bon na bosa na ngote mais bozali sous na été. Bon to kardara même moi contact mais to bien na raté. Mais deux ala na genda sous na zasu na été. D'accord. Parce que à partir el kamuna ngai ba jeune nyonso bazaki wana 4 jeunes nyonso wana bazaka sous na été. Donc atikela kineti yomoko mais ngana ebisa ba to wana bango balongwa te mais ba mso bazaka na yeka na cadre la musique parce que aza ayope coach na mso pe mso na tama ma musique. Merci beaucoup Toroeba pasteur Akosakio na ndenge nini na émission ekoya frère Nathan Ilobanaso. Bon, le basuka izake basali nzambe tango to sali la nzambe la vérité. Zala juste. Parce que yana mutu mususu andima ko la vérité. Andimi ki akufa mais alo ba vérité. La histoire est quand même belé mais basali nzambe basali nzambe na lolenge ya solo. Pe biso bana basali nzambe. Na oyo za mwana msala nzambe te me uzana ba vie moko boya bulu yeke. Il faut que zonge la nzambe parce qu'à part nzambe mususu azate. Nzambe nde muntu azali okomba kokoso na ba bien ba kokoso na ba biloko ya ndenge na ndenge me eza nzambe te. Eza nzambe te. Nzambe azali likolo ya ba roi, ya ba président, ya ba reine, azali likolo nyonso na bomo na yo. Azali même na likolo ya pasteur na yo. Azali likolo nyonso. Donc tout ça merci beaucoup tout ce qu'on a branché tout ça manzambe kolo ismasia azamo kondi bonne année bonne fête na bande konyoso balandi biso bonne fête na le Nazareth mobimba bonne fête na bayino so balingaka biso kolo iso to simba makasi ciao. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien